000 pour la cache. Nous allons regarder. Mabolongo na se. Nakati wazenyewe bimi nakata kindoki ya libota. Kindoki ya libota muke. Wazenyewe bimi na kindoki ya mboka. Pas de confiance. Entrez. Distance. Distanciation. Non, le gars d'enfer. D'enfer? Oui. D'enfer? Oui, essaye. Tiens, masque. Y'a pas le cas. Tiens, masque. Distance. Distanciation. Ouais, c'est bon. Ça va? D'enfer. Masque comme à côté de ça. Maman. On se bat à policier, tout on se bat à malade. Masque ezali eloko ya kodefisa te. Masque moko pona mutu moko. Soki ozalaki na bokono. Odefisi masque no alati yeba ke na nzela wana pe bokoki kopanza bokono oyo ya coronavirus. Hey! Nini asimbi yango? Soki bazalaki na bokono, soki olati yango okoki pe kozwa yango. Et c'est même la biso, tous à la masque, et bien, il y a qu'à changer. Na mokolo, masque moko pour la motomoko. Quand tu as masque pour la combattre la police, car si tu as masque pour la combattre là, na bokono, oh, il y a coronavirus. Aïda, somba kaka? Non, non, mi bale, oh, y'a moko, somba kaka, Aïda. Mbo mwana mi bate là, hein, somba kaka, yo, essaye le côté. Merci à celle. Maman, merci beaucoup. Comment ça va péter? Ata ko tozali kolata masque kosokola maboko ntango nyonso na sabuni kokosola na loboko soki olingi kokosola soki eloko akosala ezali te vanda na ndako lisolo na moninga lata masque nde boye tokolonga boni Aïda, kesomaka, hein? Merci. Chuchuchu nanga moko yebi. Papa, merci, hein? Merci, Benoît. Non, somba masque. No te keba. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. lokuta mokili bandi na mwasi soki tozwi na bible depuis Adam na Eve nde nakosa moninga ezala mwasi basi bakosaka mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye verité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako bareponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi comprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka verité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te namoni lomo abongolangaka motema esimba te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe verité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo. J'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau. On a pété de l'eau amour débat. Amour débat. Dans le but pété loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante donc boko lemba na lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na ye moko mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala kitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Mote Bandeko. Merci Ndebo ya minga na banda kuna bino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komona nga Jean-Paul Djamba. Don naza Ndeko na bino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème na biso ezali pompe et un muscle. Et à quand il kofi, mon thème mon soit il kofi na ye. Si koyo mon thème wana musala na moya nini ko poussa ko tindika makila propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo réguler
ezotia donc sokolier et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC ezanini, accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mokuse. A, ezali accident ou ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V etali makambo a vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine ou ezana cerveau. Et puis C, cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balés, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continuez à vous donner un conseil. Quand on dit maman n'a pas de banana, n'a quitté là. Papa dembaki de kama nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondu. Merci.